MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto MDG TV Mafuta Sikiza ngam no grande avec un grand GK dans cadre actualité bandeko babolingo et zongi dossier affaire Ken Piana bandeko Ken Piana et zongi Ken Piana comme mal vie pona bato belé Ken Piana pas na bato misusu azui babenga ngonini gaz a commis considéré et balobi Ken Piana prophète Ken Piana comme prophète maramazolo bezo kokisama Ken Piana bato musu balobi a commis nganga bato musu balobi Ken Piana comme mbikudi de quoi il s'agit. Je crois beaucoup koyo kayi na extrait na ebandeli alobi nga soki na zo révélation na eka ko belela na avertir na pesi message point barre nazo finga motote nazo finga ba mama ya batuté ne ba congolais ba fingaka. Mais je passe juste les messages que Dieu me donne. Et pourquoi beaucoup juger ngai, topé beaucoup taxer ngai, beaucoup finga ngai, pendant que na sali ma bé mon côté. Alors, bandeko, et à la lumière de la parole, quel n'a pas ba révélation? Bandoto, et nzamba sola kisae, selon ye, et azoya kopesa yango, koloba yango, ezo kokisama. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour la battre sous bimaneti ba provocation, je crois beaucoup que yoka na mutumo lobi bon siko il faut ressentir dans les réseaux sociaux. Et na loba mamu za motu ya vraiment makasi sur la révélation. Bible zolo bana biso na livre ya Job, je crois batanga la Bible ba yebi malheureusement na Bible na nga mopanzi te fallait na zala na yango elingi zala vraiment bien makasi. Bon, na que ba lecteur la Bible balandara biso botie la biso passage na ba commentaire. Na que ezalaka en tout cas ceux qui na se tromper te ezalaka na livre Job 15 et oui Job 15 33 bon. Et là au moins ba jarwana ou encore mais ce qui est vrai dans le livre Job c'est tout à fait normal na ko ipe ko bosana. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais tozoaka garde, l'on y prend point garde. Et va préciser, il parle par des visions nocturnes, il parle par des songes, il parle par des rêves. Narolobana batuboy, ndoto ko négligera te yaya. Ezali moko ya ba moyen onzamba lekaka pona ko avertir moto na danger. Topé pona ko orienter moto, ko positionner moto. En mal kakate par rapport à l'ikambo ya mabeko koma mais en bien aussi par rapport à l'avenir ya moto. Na Bible toyebi Joseph est devenu le fruit ya bandoto na ye makambo ya banda ko lota abana ko betela bande kone yango ko kisamaka plus tard après bambula ebele une vingtaine d'années imaginez na ba 16 ans mwana mwa mbala ya muke azolota na nabita banda ko lota on ba âge nini mais est-il que tant bateki il avait 17 ans selon ba commentateur ya Bible. Donc petit banda ko lota déjà na ba 14 15 16 ans ce qui a recoma bateki et Joseph est devenu ministre, je crois il avait plus de 30 ans. Plus ou moins 30 ans, il a une trentaine d'âge. Tant a commis ministre et s'accomplir. Il était prophète.
en quelque sorte. Mais non. Kolota, comme on a ma vision, et l'obité que nous avons comme prophète, toi un prophète. C'est vrai. Parmi Don Oyo, Mosa Kolito prophète, Azala Nangoto, il faut Azala Nangoto en révélation, il faut Azala Makasi Katinaï. Mais mon tounion sota l'autre a commis prophète. Et ça juste les cabos. Et il y a un prophète Oyo. Et ça a pardon, l'autre a la révélation, la vision, la prophète. Mais ça a tout, mais sous ce père, à l'autre a la révélation, mais à la prophétité. Et ça juste les cabos. On zambe a tché Katinaï. De qu'on a vu son ken, azo mona makambo, azo lota makambo, ezo kokisama. Donc, premièrement, d'abord, c'est un don tokoloba. Cela ne fait pas de lui prophète. Si le prophète, je ne sais pas. Mais est-il que nous savons, c'est juste un frère Hazan et païen pour n'engayer, par rapport à vie où on a biso to yebeli dans les réseaux sociaux. C'est une personne où nous allons sima musicien. Puis on a la makamnae, auto yebi ba musique et autres. Nanga la yebi na mambonzambete. Donc c'est juste un bien-aimé congolais. Et peut-être mon tokuto au bon siko païen koki que effectivement nzambalo asololaka na mutu nyonso. Même un païen à cause de la nadon ya kolota ndoto na Bible. Roi Nebukadnechar azaka na banda pe kolota bandoto nzamba na osola na bandoto mais azaki mwana nzambete azalaki mutu normal, c'était un roi païen mais abanda pe kozola révélation. Ce qui veut dire quoi? Mutu nyonso sans exception akolota, même nganga akolota, parce que tout le monde est créature de Dieu. Et net nzamba lingara mutu nyonso. Et pour ça neza batnya subabika acha ba grâce na kati ya batu nyonso. Et moko ya ba lolenge onzambe asololaka na mututu sans exception ezala ba païen ezali na nzela ya ndoto. Donc l'effet à kolota ne fait pas d'une personne prophète, topé serviteur de Dieu, topé mwana nzambe, ezaka likabonza machaka kati ya mutu nyonso. Parce que nzamba linga batutu. Eza lolenge kanalo nzamba ya rosola na biso parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et asololara dans notre esprit. Et parmi les moyens les plus faciles et simples, on nzambe akoyiko capter attention à mutu za nzela ndoto. Ah oui, bah format mususu nzamba lobelaka ezala tellement difficile pour plusieurs, même voir ceux qui prient. Et Okamuto, il a du mal à comprendre ou encore à capter les messages de Dieu. Et le moyen le plus facile, c'est les rêves ou encore les songes. Ken, si les prophètes, bon peut-être dans l'avenir, il va confirmer biso. Un jour, tout le monde a habité nani nini. Peut-être il va arrêter ce qu'il fait là. Du coup, tout le monde il a consacré sa vie à Dieu, il commence à parler uniquement pour Dieu. Mais est-il que le faire aux ala, ken piana et puis que cité, ken a l'autant d'autres. Donc on a bateau bazo dénigrer, bateau bazo finir, bazo minimiser, bazo lokuta, mais maramozo bazo kokisama bon to lobani. Donc c'est que azana grâce wana, azana don wana, ya liboso. Ya mi balé, ba révélation nyon sauté et ou ta yepa nanzambe. Topé, ba message nyon sauté source. Même les diables peuvent voir. Même nganga akoki komona. Toyebi bano talisa ba maboko bazaye ba prophétité hein. Voilà. Et réalité moko na lobela mambo mwakala awa. Réalité moko oyo ezo se passer de nos jours ezake. Bato ebele surtout bon on va passer ba prophétie na ba réseaux sociaux, je vous dirais 99% ba révélation na bango source dans le Saint-Esprit. Peut-être ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Ba mama mingi surtout ba na basi bon on na ba YouTube o basé belé et belé bato belé ba yebi ba on peut balanda bango entre autres MRB Mama Adeline, bazala ramo ebele ba prophétesse na biso no ebele ba congolais za biso na yebi ba kombote me ba bima mo ebele bazala pe na ba chaîne na bango.
ba mama soki Rebecca za na Congo boye baza ebele bazala na ba don ya ndoto to pe ya révélation to pe ya vision mamba lo ba ezala pe ya solo mais ebele ezalaka ba milimo oyo ancestral au pasteur ba meko Charles bengaka molimo ya famille. Le fait que natangi kombo Charles ba meko na lobite ke Charles est vrai pour ba bazala soko pesika exemple ya pasteur moko par rapport à eloko moko alobaka aloba to message moko o ezali vrai du coup on a na biso gene non j'ai pas dit on a confirmé te to pe ko lobate ke ba meko za nzambe tote na pesi kaka exemple na zui kaka exemple milimo ancestral existaka et ezalaka opérationnel na pesa bino témoignage ande na biso au bête sauvage ana sabaote wana binaka epai ya wera sona koma lelo mosala nzambe azalaka danseuse epa na koko na ye ando bikisaka ba na baso ba maladi o bazebola soki milimo bazebola et soki batu baye mbunde bando beta ya bando bina et musique son wana et bando kotsa mpeve. C'est comme ça que koko na bando kotaka en trance abandi komona makambo abandi koloba et abandi ko bikula bambikudi oyo kaka bambikudi ils n'ont pas le Saint-Esprit bazalaka na badon wana ya ba révélation balobaka pe makambo solo mais source na yango ezalaka molimo mosanto te. C'est tout ce que je peux dire d'emblée ou encore en gros par rapport à la source, il y a l'esprit, na ba révélation autoyo karato pe bimaka. Na redéveloppant peut-être na émission mo na osala ya Peniel parce que Peniel a sala live moko, mutu mo amati a pesi message. Alobi na nazo mona wana projet okene na ville boy. Mais ça là très attention parce que na mona poison. Et la personne Peniel va dire c'est quand la personne dirait que non, je ne suis pas un prophète. Nazali soki na ebiti ba forme kara ya ba nganga marabu bato ka ba médium bato ba mona ka ba makambo ba bilo mo ba jar wana et du coup Peniel a dénigré qui est aseka qui est akitisa qui est na osala émission on a ebiti soki le loto lobby so na reçoit tant mais c'est-il que na osala on le loto lobby nde na ko pesa bino soko ba précision ba explication par rapport à tout ça. Mais ce que vous pouvez retenir est que ces gens disent aussi des vérités, mais oyo euti et pas dans zambete. Et bah danger bon parce que à son avenir bah nous développer en haut, ça va nous prendre du temps. Pose nangesi nana musala, mais c'est tout ce que vous pouvez retenir. Donc émission elle les ala qui par rapport à message de konabiso ken pia nazo pesa eza koko kisama. Et bah tumso ba lobi aza prophète. Bato musu balobi que non akomi nganga mbikudi. Donc on a juste à éclairer, tu peux éclaircir que Dieu donne des dons, des talents, des dons. Donc là il s'agit des dons spirituels à tout le monde, mais à ça à chaka et ba capacité et pas na mututu. Et monsieur ça se développe pas monsieur animé sous et puis. Mais est-il que ndoto ezali eloko oyo même un païen akoko zala na yango parce que ezali lolingo nzambe asika communiquera na mutu tout sauf personne. Même un païen akozala na likabo ya ndoto aloti likambo kokisami et nzambe mutu achaka yango kati na bato. Donc c'est tout ce que vous pouvez retenir. Donc ken et na bazolo bezo kokisami za solo, cela ne fait pas de lui prophète. Tout comme ce pesa keza yango bon nzambe muto yebi à venir comme te confirmer, mais est-il que il a cette grâce là azolo bama a omona makambo aza ko pesa ba message yango pezo ko kisama kolobake asa mona réseaux sociaux et les réseaux sociaux zali moyen de communication je ne trouve pas du mal en ça et ba raison ezali oyo asopesa ba message na ba réseaux sociaux parce que na mona bato bele ba ya ko taxer bato que no luka mutu na privé topé. Il y a de ces messages là Dieu exige on a mis sur bato et misu soupé il faut les carana mis sur bato
parce que et aux ana connotation ndenge mo tena so ke na privé et batu mingi na ba privé pour votre information ba considérer na bango pe batuté mususu po pc message déjà na ko joyer na nous a problème maman mo apesa message sur ma job aluka mai kalamba ina forme nyonso ava pesa message wana je connais tshela bino vidéo on ezaka ne passé alobi azwaka soki pe secrétaire mutu moko ya mai kalamba ya bureau na ye. La personne lui dira que Mike n'est pas disponible, par exemple. Le bazar a tellement l'olendo que il y a des fois nzamba permettre parce que dans les réseaux sociaux et logo eko échappé été. Le fait que batu baroba na lobela yango aroyo kango. Inbox a on négligé on peta mususu. Aroyo kata mususu. Aroyo kango nyosote. Le fait que alongwa kuna. Mais neti posa nzambe ezaki ayoka message wana yango bomoni ba ma musufu le kaka na ba réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Et puis, je peux tellement déjà exposé. Dans mon aratati, on a privé. Et ça, bon point barre. Donc, c'est ça. Je crois que le message est passé. Il y a beaucoup de choses par rapport à Badon. Na bando to yangwana et na ko insister na ba bandeko. Bon néglige ka bando to te. Ko zala na bitili o lota ki to monaki likambo ateza na ko ndoto. Faites très attention avec ça. Okoki ko bomisa batu tout comme okoki pe komitia na ba très sérieux problème yomoko ndoto ezalaka message ndoto ezalaka orientation divine na ndinga ko sakanate oyo ko bikisa moto oyo ko pambola moto oyo ko sala moto e ko positionner moto na vie ekoki pe ko bomisa moto donc yo zala na habitude ko négliger bandoto désormais ko négliger ba sous-sauter ceux qui posent moto olotakate. En tout cas, aux morts vivants, tu cours un danger. Tout le monde a l'otaka. Attention à l'ota chaque jour. Le soza motolo tarate, et ça sérieux. Il faut babonde la ponayo. Sopoza motolo taramobo sanarabandoto. Il faut babonde la ponayo. Ba elo kwa neza la restaurer parce que ezaneti fungo la vie na yo tambola na maboko. Ah oui, so obungisi yango ndoto za enti clé ya vie so obungisi yango hôtel na libanda. Donc tu auras des très sérieux problèmes. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGT Futasika. Moi c'est la grande dame, mais tout le monde est balasima. Activez la cloche pour ne rien rater, likez nos émissions, commentez, partagez. Merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.